Kiembote, kokanda dia ukulidine Kongo. Endioyo, ipange no toyone Kongo. Kulunga tinange nsamu. Unu diaka, gizidi yensamu. Mukwena tuinanga munatsuka ngonda. Luki sonikisa, muna kanal, Ana ne Kongo. A-N-A, espaço N-E, espaço Congo, K-O-N-G-O. Uwalankunga mukonono. Apangizama kuna nzaya mvimba. Muna nzaya mvimba endioyo. Ipange no toyone Kongo. Kuluna tinange nsamu. Mono na pova. Vo vutuka kuna wotuka. Kansi enunizen kaka zikobi kwandi. Kansi maimbo banga matokolu bange pasi. 0044 740 40 22 3 27 para poder entrar em contato e para poder escrever no WhatsApp para poder entrar em contato. Inscreve-se no nosso canal Ana ne Kongo no YouTube, é gratuito. Bande kona biso boko mama na canal na biso Ana ne Kongo, A-N-A espace N-E espace Congo avec K. Belankunga mukonono. Congo, K-O-N-G-O. Yangai binondeko. Wabinondeko toyo ne Congo. Ngayoyi. Bandeke nyoso ya mokili. Bakokiko yemba, bakokiko loba. Mokili ndimaka. Kasi ngai toyo soki na lobi kaka bo. Zonga bipai yo uta. Zonga bipai yo uta. Kasi maimbo banga. Matokulu bange pasi. Monope. Waka ikulu kwaka mo. Malukwape. Nanga bo. Lo sise ya yenza. Lwenda kota muna maulu. Lo swama kasi. Kunape kuna kota. Lwenda mogwane tutu. Voka luwene mututu kwa wanyoka. Abako kuenda. Abadia etutu za ukulu. Kalukota muko. Tino lubaika. Kuna tuwe swamina. Tule guani nyoka mukati. Taku lubaika. Uzi guane toyoba. Oine kogo umbazi. Mukona kogo nika geinano. Guanu guamo. Kibunda kwa mankisiko. Kase mono. Kanda inua inanga. Kanda. Waitwa bobe twa kokola. Mambo makane twa bobela. Kitwa baba kifumuko. Kitwa baba kumbuko. Lutomini kunzaye mono. Kuna nzaye mvimba. Epangyama. Nzolubonda. Leonardo. Kalako France. Mama Maria. Wo utuka nzolubonda. Na ingula bo etoyene kongo nzebo yandi. Kokola ka kokola. Na luaka kuna Belgica yuvidi Manu Sandi. Yuvugele Dominguzu ebetokele. Wele gibula mama manzambi kwetela dio tamba. Na ungibule yandi utele tamba bo kidi amu kwidi mfuno. Yani tamba katela ngeyali bo tangu nani bo ekumbu de toyene kongo. Gwagwamo kamba kako kamba. Pangyama Emmanuel Kosi yani kuputuka udugela. En 1961 kautukile ku Belgique yani. Esediani musi engodiani musi damba ese musi kibogolo. Até hoje ele ainda está lá. Mano Miguel Narciso endiona Mbutama yutuka yani. Mbutama Pangyama
ben san ukavila imbene kimbo tikimpila kene ko Maître Jibril manu Zakaria Mayala Dioko Pilula manu Costa Lukombo yani ku Canada keni nanga Pangya Mansunda Tezu kipila kene ko kuna Estados Unidos keni nanga apangizama tulueke munatsuka mvula na tuluaka munatsuka mvula ngitu tukala zavo tuvandise kanda tudila vaki mosi tunwina vaki mosi tuvanike tsangu kukanda matutwa banga salu ke tunga ke vwandise kanda vaki mosi tuzayaziana uzayavo emono pangi ikalanga yani kuputu zingilanga una fuluki ngande vo emono pangi ngina ngayandi kalanga kuna palanga ye Londres vo emono pangi zingilanga yandi kalanga kuna Mosamedis ye Inglaterra pangi yeka emono pangi kalanga yani zingilanga kuna mayanga ye Londres Dio idiambu twa lomba kukanda etokulu tukala baki musi tozayaziana tokala modi mika mimbwa lekila baki musi sikabena baki musi embutama ngombo masivi yani legebo tokala kitwadi ozayanga pangi yako ambutavo mokena kakubadi diko kansi monana kuba adidi ewamvula se manisa mukona bokazi ana tulinanga mugwali nange ndingi pangi yako wange pangi yako kukumonako ewa dia 10 de December lumbu kifeti wa pangi yako nakeza ivelo ova kunzenge malu givula pangu malu kwezele kimvutu kakala zao zekubani kabo pangi nge bokila kumbokilanga mbona kumbonanga watu mokinanga emono malu azenga kekilungu sibika vokiadi kala zao mkona longe ngini na mkona teti ngina ngedioko yekambe kanda mokena kakubadi diko kansi monana kuba adidi lutoma landa mkona saa sudingini nanga po kakele mpopa ko kakele longa kanda ko fête ya le 10 décembre oyo date wana ezana rien à voir na makamususu mais totali na mois ya décembre ba date pardon comme biso tozana problème ya bureaucratie ya kosolola souvent ya weko opinion ya batu totala ki mois ya décembre ezana ba semaine ya suke mois ebele to monike non to tia le 17 parce que non 17 ezali proche ya fête ya Noël to tia le 10 bandeko biso ba mikolo balobaka kosolola eza bien oui ba santé ya moninga na téléphone mais komona ka moninga na misu eleki kosolola pona nini ndeko oyo solola na ye bo solola ka santé nzoka nende ko kune pasala ka basi bakata ye makolo balongoli maboko parce que abela ki bakata ye tibo solola ka za kutu na hôpital mais yo yebite alors ba fête ya suka mbula za ka fête ya retrouvailles bomona na boyebana kino mais non mais ngandi na za boye na za na ndeko za na palanga we ya Londres toza ko supposer toza na Angola toza na Luanda be toza na Angola mo oyebike ndeko za na Angola ndeko na yo azalaka tozo parler sur Rwanda azaka na mabor oto chima bor tena ona na Londres kino ndena na Londres bo ndeko na ngai azaka na mabor o ya Londres to na palanga o ya to na kazenga o to na mayanga to na makulusu me o ya Londres donc oyebi bisika ndeko na yo azalaka alo na fête yo tozala bete tosala le 10 oyo ezali fête moko ya retrouvailles ndeko oyo tola na téléphone
ozwi chance ya komona yesi kona miso ah ndeko koma santé oui tout la mais okomona ndeko ya azoya na vélo makolo balongola siko yo solo kana na telefone ko tuna yini oh ndeko makolo ke wapi to solo la kate mais to solo la komona kanga te donc kokamwa te tango moni bakati makolo parce que o solo kana na telefone kaka o sala ke fort te que non ata 4 mois après na mona ta moto sur la téléphone to yepe aya mona yo parce que soki bo se déplacer comme moni ndeko na yo okoyeba ke non azana kaya boye non mais to sala c'est na ndenge ya boye komona ndeke bo sali si parce que ba penser tango ko ya bo ko sangisa ba idée bo ko yana penser moko oye ko sunga ndeko parce que biso nyonso tozana connaissance moko te bandeko na ngai yango na tina bomoni fête ya fin de l'année to salaka yango to kutana to monana to solola to sangisa ba penser to lia to mela to solola ba temps oyo to monana kité et puis bato bazana na mutu ya organisation association oyo bango pe bapesa bino sango ya makambo oyo bazali kosala ba penser o bazana yango bakomi na niveau nini oyo association to communauté e bana ko bénéficier nango na fitir ndeko na ngai komona na boye kokuta na boye ezali kaka basé na liwate ezali basé na makambo ebele ezali basé na maladie ezali basé na ba problème belé tout ça na bato mususu bazali awa omona ye asa na problème ya ndako akabwana na mwasi babengani na ndako ayebite ndenge nini sokande ba bureau ezali pe ezali ya ba charité bakoko sunga yo balukile place ba cheyo olionyo komaka oli futa ba ndako ya 1000 livres mais bato wana bapesi yo place ateze ya lix de mais place yo koko lala ofuta moi minimum ya mbongo en attendant yo ba aider yo osala demande ya ndako o continuer vie au lieu que vous me masanga après ça aux stroke aux AVC ndeko na ngai basi mususu bana bana ba problème la foyer mais ba cancel bazali oyo bakoko trouver bango bayoki mwasi bayoki mobali ba pesi bino aide selon via poto parce que mboka eza ya bango ba mindele na poto to ye mingi ba comprendre poto te baby valera poto te okomona ye mwasi wana abengani mobile na ndako mais oui lokolo bengani ye tika ya continuer vie tika ya bandela zéro yo continuer donc kuna yake imbongo ko sala tika luka ndako a continuer vie mais okomona mwasi wana azane sengo te mutu na continuer alingi yo te ifo mbongo o ya salaka e yaka awa donc yo olia na yo na bana na yo o ya zo sala mais pourquoi yo o zo sala te o lesa bana na yo lokolo se sentir supérieur nyoso wana ezali manque ya ba réflexion ya ba niveau d'étude ya makambo mwa ebele ya kokola na Afrique pato utaki na auto zaki na yango te to yena mboka mundele to kanisi ke mboka mundele komi ya biso to kozoba privilège wana mais mundele apesa ka privilège te d'abord soki mundele ayambaki yo d'abord atali niveau na yo atali bénéfice na ye ta mususu yo ko mona yango to na gouvernement na yo na ndinga ko boma bato na yo po ye azwa biloko yango na ye ayambi yo te po za intelligent po za important parce que d'abord na mboka no zaki important te okimi kuna yo kokosa awa te nzala mais parce que d'abord na mboka na yo zaki inutile faut tout ça la juste faut tout ça la sincère tout ça la honnête tant mususu koloba oyo zaki ba vérité balo bande kona ngai tout ça la attention yango na moni tina association oyo eza na makambo ebele ba avocat mususu biso to yebi oyo gouvernement komelaka biso bino boyebi bango te likambo ya mukanda bakoko tinda yo kuna bango bazongisa yo bango babundeli yo ba freiner parce que bango bayina ba loi ba réfugié bona ba freiner yo okete okozala likambo ya mwana na yo linko bala likambo boye tozala ba mikolo oyo bayebi koloba
akoya kosunga yo. Ozona mikanda na yo lingi basala ngo traduction okene pa ya avocat kona akosenga yo 300 livres pour akomela yo mukanda. Bokusala batu na suna mino kino mutu na mayele mukanda wana akomela ki yo yango. L'union fait la force. Yangana bo moni toujours bani no tokala moni mi kamimbua. Leki la vakimosi sikamela vakimosi. Eloko wana yango esala ka force. Ande kona ngai mbale bele. Tomonaka batu mususu situsu kazana mwasi azana mafi musala muke salaka. Omona gote ngai na mwasi ngana bana ngai ba million na kendekete. Donc mutu wana akoma ebende lui il peut tout résoudre. Batu wana bazalaka bango ba vendre na ndako batalaka ba vidéo batalaka ba posa na bango assez à pointer yo. Ke solo mona posa boye. Omona ende ko kato zaka bataka ekolo moko tengana za c'est parce que akangami. Sko ye amona kalokola ye amona ka batu ki ye milongo la ba nzonga ne batu pe oyo bazoba bomona na bango ye. Okomona ye so komi na kokoso ayeko luka libota po basunga ye. Sko na tuni batu ya bongo batika bango bakende tina suka bakokite bambongo bakosenga bango bakoko bimisa yango te boseka bango to malgré motema mabena bango bondima bango kaka bosunga kaka mais boso na te batu wana soki bosungi bango kata bakende basekaka tala bazoba poso na basalaki yango tala to mono na kate mais toka to bimi tala basali kaka wana na tiki na communauté bo réfléchir na batu ya bongo ko ikarta ka bango botika bango tina suka bakanga maka bandeko. Bref na mukuse kozala na mukanda elobite ke makambo no esili parce que soza na mukanda il faut ça. Soza na mukanda il faut makama foyer na yo bana ko résoudre yango. Makambo ya leta faut bana ko résoudre yango. Likambo ya liwa ya maladi donc makambo zali telema ya mingi oyo faut bino boko ko résoudre. Yo ko sala ngaka yo na mwasi na bana yo te. Il faut sala yango na batu mususu na ba mikolo na ba leki. Bandeko awa nazali kaka kolimbola tina ya association ya kozala na bomoko. Nazonga na likambo ya feti. Apangizama dia dej ezali tokozala na feti tokolia tokomela boya na basi na bino na bana na bino tozala ensemble. Na bamboka na biso zalaki soki ezali eloko ya libota feti ya mboka okomona moto na moto ayena eloko na omona musu ayena mbungu tsamba na eteo kalu tsamba bo mo omona bo wele baba engalu ke tsamba nete kuloto bangile mambo ya hii ingalu tsamba iluna ti fiti mona bo njononka kaliaka ya lidaka nete ingalu tsamba fiti mona bo njononka kaliaka taonka luaka bo mono nete ingalu embamvu ona onka kaliaka nakaluaka bo mono ndete bitatila njononka nakaluaka bo mono ndete lunguila zoza hokulu malava to nata izabandi ke moko kuna kubandileka ekana ekuma monana tangu ilutidi kakele monana ko abulangena kuna mafua kansi wavu mvuanduli kanda kuna tu moge na mbote to kala ye magenwa fiti monabo yake to bo tutunete dile dengu banka ka nete madio edina vo mulomba ngini na ngatulo yake munatsuka mvula seto baikisa nzimbu zindambu zibindambu to kala zawo twenda sumbe maza ye luku
kasi mulomba tuinanga ko eno. Eno lo tomi ni kunza imono. Lo lambule moko bo. Enjona mwene mboka lina sumbe malavu. Kavingi liko diadeji lumboki la kuna 07 4040 22 13 27. 07 40 40 22 3 27. Bozi la lidizite. Oya Monica zali mwana ya mboka ya solo. Alinko pesa contribution na ye. Esengi opesa mbongo te. Soko Monique. Olingo tina mbongo. Otini mbongo. Obengi biso na 07 40 40 22 3 27. Eko koma mbongo wana. Eko kendera maboko ya don. Mutazali kusa charge na yango. Kosokipe na babiloko ye kusomba. O Monique. Okoko pesa karto misatu ya bière. Soki dizi selo possibilité na yo obengi. Na wena mutuka. To récupérer yango. To zana yango. Mokolo ya feti. Nyoso tu eko ya na sale. Po tozala ensemble. To lia. To mela. To bina. Oyo nyon tazali mwana ya ene Kongo. Aye bakake. Poto ezali ya mundele. Ezali ya bisote. Na monavo. Ufuana kuwa kuwili na fite kamba nge yatu. Kobomba kateke no so koka. Tui baka yango paske tango bata maka seke li kamba ezali sima ya oyo zo bomba. Doko zo bomba ke no mokoloko kangama ozonge la biso. Me mutu ya koka na ye amebimisaka deja ke no ngana koka na ba mili na bino ko yate. Komisa biso pe mokoloko zwa yo. Toko talo na musika. Toto seka na musika bo o. Ofuana. Oye wawu nubata kene. Total. Kinti nuka mbani sile dudia. Diambo. Biso pito sa na tour na biso pito sa na coin. Total la na musika. Parce que yo sa na tour na yo tango sa na musika. Mutala wina museba wina. Ah. Amoni kutu ye. Ah. Te. Ye te. Ye. Wana milie na ngate. Elobaki na ngomanu. Pre leki blaze. Totiki na matanga. Awe ya mwana. Pisa wakufagi. Alobi akuta laki nante kumuka mwa sepsi me yo yana renew to bia parce pas ben sanga mbele kula ko kene te za milie na ngate na seka kinga bia bo mabia oh eya ndikabata kana lumbuka bata kana to kwende koko be tele kumbani ke moko ya ngwana dogi dogi yae o ezwa ki esuka ki to mona gilo ki na mutula ngai kota kinga bia wana ezwa ki zalaki ya suka. Donc nzambe ako yepsi sumu ko zo susu yete to zotala bango kaka ya mono kutu na ngavo yekifuila vo bata ka lubata ka mono mtalangi na ngere ankaga pabo luku pabo ya mono kiseba kwa mako kanse ya mono na mfutuki mani mfutukirika ya mwana bande ko ngai nazali ko senga na bino ko senga ba dona bino. Mama oya Monique ye akoki kolamba obengi ngai na 07 40 40 22 327 ba mama bazana charge bazali ngai na ko passer numéro ke mama kingande bo likambo te na zwi numéro na yo na pesi na mama kingande ko benga yo boko solola boko combiner ako yepsa ke no bango bakozana block ngani bako somba. Yo loko yulongo yana ngoyo yo ngana yana mwengeleka na programme tutaki na mwengeleka yo yana ngoe kadi ambuko oche na programme ozui mwasi na yo oye na yo ozana mwana okola bambota bo mwana okola ipangi tata bo ipangi mama unete koko keza mona ekanda ntindu avwani langa. Mokolo yango toko yebisa bino pe ndenge eloko oye bandaki. Na bipai to komi pe toko limbula bino tina ya eloko oyo. Comme ça tango boko kende na mwali kambo oyo tango boko vanda na bana tango bana bako tuna mais mutona lobaki boye engelo banini comme ça olimbolela mwana na yo parce que to modi que no makambo mingi oya biso ya bokoko boyebisango libota na bino te
bana na bino bakoma bana ya poto Mama Makanda kazemu kwa huko elongwe kwa huko putu mkona fuezi na hapo mwana sala ke boyate iyo kachini ngo yaza mwana ya poto azalaka te soki mwana ya poto azalaka metambo zo ba difficulté yet akina gouvernement akingaza mwana ya poto bo pie sopra papa mama mais il faut bino bo sala pour bo résoudre ngo po poto ezaka ya bino te soki bo sui koko soki boloko okota boloko soki ndako futa kiti bako bimisa yo na yo mutu Afrique na ba oyo ya poto bokozala na libanda mundele kutu tomona ke lali na nzela kolo ya mboka bongo yo kaka ote bana ya poto konda ko ngangu soko yoki ke no mwasi to mbali songi no bana nga basa bana ya poto automatiquement bi ke no bato yo ifai na poto bazala te donc mundele akoti bango na erreur te bana nga bana ya poto moni bango basa bana ya poto basala ka boy et yebisi yo déjà niveau ya étude ya mutu wana comprendre que la personne aza nalingo utiliser ba terme société pour blesser bato mais mwana ya poto azalaka te mobali ya poto azalaka te to s'adaptaka na vie ya poto na vie ya bato to kuta awa to meka ko vivre ninga ba vivaka poto za na lire parce que moto nyonso oyo ako vivre te nenge batu ya poto ba vivaka moto la kozala ba difficulté ti suka nango AVC suka nango akokufa parce que vie Afrique awa ezalaka te donc eza lokola mbula ezonoka batie ndako esika wana olingo kota na ndako te losoko koti na ndako te mbula ekobeta na libanda ekozwa yo okopola donc il faut okende sika mbula ko ezokota te donc ndako yango nde poto mboka ya mundele soko vivre na vie na bango te okosi liboma tozomona keno bato mosusu babengani mobile na ndako bana ne bakolaki olia tika bango batanga akotinda bango basala musala bana kosala po bazwa mbongo bafutaka ndako c'est parce que soki ndako bofuti te bakobenga na bino donc obebisi vie ya bana na yo ba classe basala sute a bas âge bakende kosala ekozo bango tamula iti bana ba mikoleli déjà baza ko so classe ezate no boso na ngeno bana wana tamba zokola baza ko découvrir bolingo mibali basi bana wana bako kende suka nango beaucoup se retrouver à zéro na vie oya ba pensée Afrique qui n'existe pas ndako mnene chaque année monter mataka moyo futa ngo lisusu donc suka nango faut abandonner ndako ke na chambre oya muke chambre ngo ko futa yango kuna bana bakei est-ce que babali bapani de stabilité et mbala zi mwasi azi musala ya mwasi azi mobali azana musala donc bref na suika wana na musika na mkuse na linko kendete na lingina zonga na likamisi ya fete apangizama le 10 décembre dia da festa estaremos juntos, queremos ajuda de quem achar kalenda lambule coco pode contribuir se trazer garrafa de whisky, garrafão de vinho, pode dar dinheiro, não sei o que é, por favor, avant daba na ko betra bino ba porte ba to ngana yebi bo yebi ke bolingate ngana yake no mbuta mutu lambole koko parce que nako yela bino abandako na bino ndabona ko benga bino neti na ndako na yo abe mbuta mutu upani kinzimbu to sume balafu ki festa bo yebi ke ngai na yoka ka solite na banga ka be bino te donc soki yo zoki manga la oya tina mwasi na yo ngabi diambu di mambu di kanda lutukudi kile malavu nge mama lenda kudulambile fumbo elobiteke biso moko tozana possibilité biso moko pe tozana mwa moyen na biso mais bato bakoya toyebite bakota wapi mutu mususu sango oyo ayebaka yango te na deri mutu azwi yango abike fete akoya po mona bandeko na ye
azaki na tango kuluti muto to kondima yeka me bino boyebi eloko oyo enokulu ezala deux bouteilles à vin opesi yango ezala kosomba carton ya bière osombi yango omoni kopesa mbongo opesi yango moto azali don azana charge akosokipe yango ba mbongo mususu ke na biloko kolia mususu masanga bobenga ngai na 07 40 40 22 327 ezali numéro ya association Ana Nekongo komipe okoki ko chango na WhatsApp okomelinga ngino mbuta mutu emono malavu nginanga mau nza obaka sengienda ngeli bongi mo malavu et puis nyeso tu tokolobela yango kino tozui autant de kaze na mbuta kingandi disculpa autant de garafan ya vinyo na mbuta kingandi mbuta kingandi nete ngalu mvimba ilunguila tokoloba yango po batu bayibaka ke oyo to salaki ezalaki l'union fait la force bayeba valeur ya kozala ensemble bayeba valeur ya kosalisana edi navo mfutuki didiaka memi batu ya libanda baza na étranger na monabo olingi kosunga biso c'est facile otie 007 pardon 0044 740 40 22 327 okomiki no ngai na lingi na contribuer na sika ya fête ya le 10 décembre enjona mwene bokale na kuiza pe tokala kitwadi yandi wizi di kwani ayeko participer na fête tokolia tokomela tobini ensemble bongo tomwangani na biso enjona butuka le vutuki indiati lwembote kunaka kwenda kena bandi kipe tsangu ko kanda bandeko oyo na yebisi bino yango message na zaki nango na yebisa bino ke etoyene Kongo vai kidi tozana fête le 10 décembre tozana réunion ya suka ekozana le 26 novembre oyo tozali ko senga na bino nyonso ya Londres boya bokomona na ko publier yango susu biso nyonso tozala ensemble lotomasala kembote kokanda dia okudine Kongo. Rendez-vous le 26 na réunion ya suka novembre et puis na fête ya le 10 décembre. Ipangeno toyene Kongo lotomasala. Ciao ciao.